Karine Mokonzi alobi na jazz balingaka koloba bongo ponga na yo tokabwana bango batikala na yo balobaka bongo ponga na yo tokabwana bango batikala na yo wana Karine Mokonzi alobi yango na émission bazalaki kosala alobi na banani alobi na nani alobi na biso alobi na bango to alobi na banani boza na bakeskese alobi na banani pona nini Karine Mokonzi alobi to aprononce phrase wana mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko nakanisa tango Karine Mokonzi alobi phrase wana mingi balobi tokaniselaka jazz mabe ya pamba nzoka nde jazz na Karine Mokonzi amonelaka ete ndenge biso tomonaka jazz bamisusu balobi en tout cas omoni biso tozalaka na raison bayebani na bango baza na bango bien Karine na jazz bazali vraiment na kindeko ya kosakana te alors Karine Mokonzi phrase wana sikoyo alobi na nani alobi na ba nani sur un certain alobi na biso te alors ba oyo tosalaka bémission ba oyo bamonaka Karine boye na misu te en tout cas na ndimi te alobi na bino parce que bokotikala na Karine bokotikala na jazz na nini pamba te Karine alobi balingaka balobaka po ngana yo tokabwana soki tokabwani bango batikala na yo nakanisa bolandi yango bien na ndimi teke bino ba oyo bomonaka jazz aza mabe na Karine boza na posa ya kotikala na jazz alobi na bino te meme nga tango nalobaka na jazz ke asepelaka na Karine te Karine pa yebi ke ngai na kotikala na jazz te alors likambo nini sikoyo eza wana soki bolandaki émission na bango bokepe na Gospel TV oyo ya Jazz Kavulu botali bainvite nyonso Jazz Kavulu ayambaki botali mibali tu Jazz Kavulu ayambaki botali pe tango ayambaki santa nanga Sainte Ingrid Kabongo bokoyoka bokomona na modèle asalelaki bémission soki bolongwe bosilisi wana bozongi lisusu na oyo ya Karine Mokonzi na ye bozali lisusu kotala yango alors bokotala sikoyo modèle jazz asalelaki bémission kote mosusu na modèle asali émission na Karine Mokonzi alors soki interview na bango wana ya ye na Karine Mokonzi esalamaki ndenge nini soki bomonaki yango esalami malembe elakisi relation pe eza malembe soki bomoni esalami na modèle ya koforce relation na bango pe ezali ya koforce soki bomoni émission yango ebimi neti basali yango en tout cas pokaka balakisa na batu relation na bango pe eza kaka pona balakisa na batu donc nalobi boye modèle boko comparer émission tango jazz azoloba na Karine azoloba na jazz bo comparango na tango jazz aza koloba na ba journaliste ya mibali ayambaki na la sainte na ngai Ingrid Kabongo bokotala soki relation kuna aza kolobela ndenge nini bazalaki na énergie ndenge nini azalaki kolobela ndenge nini
alors yango wana ekolakisa mwa moke relation baza nango na Karine. Alors pourquoi Karine oyo ya mayele ebele mama YouTube akolobaki balingaka balobaka bongo po nga na yo soki tokabwani bango batikala na yo? C'est tout à fait normal. Karine aza mabe na Jazz te, azala mabe na Jazz te. Karine aza na motema ya koyina batu te pamba pamba. D'avance ayinaka batu te, me aseparaka na batu. Pona libela pete me pona tamoko boy. Alors, sikoyo, pourquoi akoloba bongo po Karine aza na likambo moko te na Jazz, aza na kobanga moko te na Jazz, yango apesi adresse na ye pe ayambi ye na ndaku avandisi ye na sofa, donc na fauteuil. Alors sikoyo likambo nini ekokozala po biso nyonso tomoni baza elongo, bango balobi be makambo ya kitoko. Karine alobi makambo ya kitoko na Jazz, Jazz pe aza kondima. C'est tout à fait normal. Jazz aza mutu ya Kitima, Jili Kitima na mobali na ye président ou bien sénateur Donis Andambo na bosani kombango mamuke. Donc sikoyo alors lokola aza pire bango na niveau moko supérieur, Karine pe na Jili Kitima en tout cas relation eza en bon terme na moment oyo wana deja eza singa courant. Karine Mokonzi aza na batu mususu afrekantaka na 100 net, batu wana bazape batu ya Jazz. Donc a plus Jazz aza na poto, Karine Mokonzi aza na poto. Donc Karine Mokonzi na niveau ya media aza pe na besoin azala na ba contact na batu nyonso, surtout soki baswana te. Po Karine Mokonzi na Jazz baswana te. Karine Mokonzi afinga Jazz te, Jazz afinga Karine Mokonzi te, mais Jazz aboya atia Karine elongo ya bato yo bayaka kobebisa musala na bango. Jazz pe ye moko pe alobaka ngo na munoko neke batu génération musu sokezo ya po bakoma ba journaliste faut ko frenaka bango parce que biso tomona pasi po to koma awa. Donc Jazz aza parmi bato yo bakangaka bakimbanzi na makolo po bato mususu baya na musala oyo bango basalaka te titango bango bakotika sima ba misusu baya. Donc c'est tout à fait normal. Jazz eza déjà tradition na ye ya bongo. Alors relation wana soko ezali parce que Karine Mokonzi atide yango makasi. Eza neti Karine Mokonzi aza na relation na Fifi Siwa. Batu bakanisi ke alingaki kobwaka Fifi Siwa na libanga pamba te Fifi Siwa apostaki photo ya matanga relation ezongi. Mais eza bongo te. Ezali soki Karine Mokonzi akomaki na niveau ti abwaka Fifi Siwa libanga na nzembu, cela veut dire bakati eza ebele oyo e convaincre Karine Mokonzi asala geste wana. Sikoyo soki Karine Mokonzi aza koloba na Jazz, balingaka koloba bongo ponga na yo tokabwana batikala na yo, wana ezali kaka niveau professionnel parce que Jazz Kavulu na Karine Mokonzi baza bamite bakotikalaka pe kozala amite parce que Jazz Kavulu amonaka Karine azali oyo mutu oyo esengeli te. Soki akangami ye, soki azozala na Karine parce que Karine chaque fois vie eza kochanze, chaque fois Karine aza na batu na ndenge ya kosakana te. En plus Karine Mokonzi akangama kaka photo na première dame te, ayebani kaka na première dame te, mais azali première dame aza marraine na ye. Donc Karine Mokonzi leven aza nango na ba relation, Karine Mokonzi beauté aza nango, Karine Mokonzi gentil aza nango. En tout cas pas ya Jazz,
pourquoi pas soki Karine nango amonaka nga mwana malamu na profiter nango. En bref, Karine Jazz Kavulu pa ya Karine Mokonzi azakaka profiteur. Karine Mokonzi akokoye bango ou bien a ignorango ou bien azomemango stratégie na ye po Karine aza na be stratégie ya makasi oyo biso toyebite. Mais ngai eloko na yebi eloko na ko continuer koloba kaka Jazz Kavulu en tout cas azani mwana malamu. Mais Jazz Kavulu azali mutu Karine te alingaka Karine te akotikalaka kolinga Karine te na ndenge mabete na ndenge amonelaka Karine Mokonzi ndenge azala komone kaka banda azala ndakala. Même Karine Mokonzi akomi soki ndenge nini, mais Jazz na misu na ye amonaka Karine Mokonzi azakaka oyo adindaki na libulu ya emene. Donc Jazz Kavulu amonaka Karine Mokonzi azakaka côté ya banti Valère, mais atonda chance tonini yango wana Jazz Kavulu akangami na ye parce que aza muta ko négliger te. Pa ya Jazz Kavulu muta très important ezali Grace Mbisi. Même Grace Mbisi alati lingwanda pa ya Jazz Kavulu. Grace Mbisi kaka mutu aza très important, aza Grace Mbisi, aza très influent. Donc, Jazz Kavulu ntenga zawana na Karine Mokonzi relation na bango ezakaka ndenge bino bokanisaka oyo bamonaka ke Jazz na Karine esimbaka te, Jazz alingaka Karine te. En tout cas, bo continuer ko calculer toujours bongo parce que eza bongo tokoki ko chanzango te, même tozalaka na bango te, même to liaka na bango te, même tomelaka na bango te, mais maloba na bango etikalaka na ba video na image te, mais ekangamaka na cerveau na biso toyokaka yango totalaka yango sans kokota na internet YouTube yango moko eza kosala na cerveau ata tolali na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.